Bango balobi diviser pour mieux régner. Lelo tozoswana. Même soko leki na télévision o expliquer bandeko. Tala. Mboka na biso tozana bokonzi. Royauté ya Nzambe evandi awa. Kongola o comprendre yango te. Soko ebisi Kongolo moni Bible botanga mundela falsifie yango. Me bakolo livre wana masolo wana eza biso. Eloko ebomi biso ba imposer yo une langue. Ba imposer yo langue étrangère oyo ye ko bebisa molimo na yo. Bandeko langue ebebisaka molimo ya mutu. Sikoyo lelo po communication eleka malamu tozana shwate photo salela langue. Alors que soko ye kolipela ngango na mozindo o kende ko comprendre que batire yango na famille gréco-romain le latin. Soko landeli gréco-romain ba s'inspira na nani n'Égypte. Soko ye n'Égypte otuni peuple de Kushi bino bégyptien bouta wapi ba uti na bassin Congo. Lokola histoire ezalaki falsifiée, tozwi mundele totie liboso to appliquer oyo babengi usurpation. Balongoli bakolo histoire ba remplacer biso na bantu mususu. Alors que mindele babotami kalate suite ya accident génétique oyo biso baindo to bebisaki tangu to désobéir na loi ya Mahat. Nzambe abetaki biso to bungisaki énergie ya moi e kopesa biso maladie moko nde to boti ba albinos na mindele. Avec l'immigration, la nourriture, l'alimentation, ils ont amplifié modification génétique. Babandaki ko se sentir gêné, bakimi na nord. Bake kovanda là où il fait froid. Poposo na bango ezala très à l'aise. Ndeti lelo il fait combien de degrés? Biso yo to vai na moye, tozo supportango. Zo mundele tsaya, omona nenga koma rouge. Bango baluka malili. Bake kuna batali makambo elekawa bisika bauta balobito zonga tokende ko reconquérir batuana. Or Nzambe akelaki yo moyindo po yonde o gouverner mokili. Malheureusement, ba vérité nyonso lelo tobosana. Tozui document appelé la Bible, to programmer yango selon ba philosophie doctrinale, selon ba paradigme, ya ba philosophe, ya ba théologien, o ba meki ko définir bonzambe na ndenge na bango. Ale to imposer yango na batu. Sikoyo mutu tango ba imposer ye logo, o botami bongo, o botibana, o kolisibana na yo, na logique wana oyo ba imposa ki yo likambo wana, o komi esclave. Bande kwezo pesa pasi. Yango bakonzi na biso bazotambwisa biso. Boye bakango ete la politique eza nango kaka art ya go gouverner, ya go diriger, ya go gérer. Mais un politicien ne peut pas gérer les esprits. Il gère les institutions taillées par l'intelligence humaine. Mais il y a une force qui dépasse l'intelligence et la sagesse humaine. Cette force, Esaïe Moko Yahweh Elohim Nzambe,
Mutuna mutazana lokota bengaka ye. Alors cette force se manifeste à travers bateau yé à se matérialiser. C'est-à-dire, on cherche le métaphysique tokomona ngosoko mokete. Seule façon ya komona le métaphysique, c'est lorsque le métaphysique incarne un corps humain. Le dernier, c'est une exhortation et une prière au profit du premier citoyen congolais. Soki toluki incarnation ya métaphysique na nation na biso, liste eza mulai. Sikoyo gouvernance nyonso boko réussir yango te soki bo se référer te na enseignement ya bato bazali métaphysique. Lelo yo biso bangunza tomona pasi. Nani afinga ki papa mpadi te atombola musapi. Nani afinga Simoni Kimbangu te atombola musapi. Nani afinga ki Andre Matswa te atombola musapi. Nani afinga tata Gonda te atombola musapi. Nani afinga tata Masambukidi te atombola musapi. Batata nyonso na bamam nyonso o basalaki musala molimo awa base senta humilié. Ti to kundi bango, ti bakufi to kanga bango, to tia bango na ba prison, to beta bango, to humilia bango. Nani animilia bango? Congolais. Or batuana ba yekaka pona kopesa message o yeuti de l'au-delà. Siko loko atokendaki mbangu. To yekoli français. Tozui ba titre académique. Tokanisi tokoki. Nzambe atiki biso, atteste biso. Bomeki république. Vous voulez la démocratie qu'on vous a amené? Alors essayez-le et regardez. Premier président, Mukongo, négatif. Deuxième président, Mungala, négatif. Troisième président, Muswahili, Aoumelite Atiki Mwana, négatif Kotaba Swahili. Lelo quatrième génération au président aye et colonie, Kasai. Ti lelo azolela. Tata batu azo tambola na bavion partout kokende koluka ba piste solution. Bazo kende, bazo ba pepo, ba bimisa ba loi, ba sala ordonnance, ba nommé, ba ndato zo kende de nomination en nomination. Bikolo nyonso 4 koki. Na 4 bikolo wana nde sangisi bikolo nyonso ya République démocratique du Congo. Eza résumé na 4 bikolo wana. Nzamba tiki bino bomeki république na ba famille na bino na 4 tribus où est constitué ba tribu socle de la république. Et simbite. Et lingoloba un moment donné, il faut s'arrêter. Tomituna, qu'est-ce qui ne va pas? Mais malheureusement, embrouillement et côté le namboka. Atato lobito s'arrêter. Totuna, qu'est-ce qui ne va pas? Toza réponse te. Parce que Moutounion so, azoko s'autoproclamer grand. Arobima loba, j'ai la solution. Au final, on ne sait pas.